Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kugana mai esengo ya kokutana na bino to ya kosola na bino lelo na bino nyonso bozuli susu libaku ya kolanda biso na baye o balandinga mbala ya yambo eza bongo 11 kashila 11 boso ba etandola bino na bo nyonso za libanda mboka na kati ya mboka lelo to kosola bongo na papa Lievin moi réflexion hein papa Lievin zaka moi mayele penza to kota moi mozindo pamba te likambo kongo ezo senga penza bato na mayele batia balongola lokoso ya mbongo pamba te so za lokoso ya mbongo okozanga makoki ya kosala musala na ndenge sengeli okolobaka bilobalo bapona suka ozo amolo meya na yo kasi tolingi moi réflexion moi ndakiso nani ndeko na biso to papa na biso Noël Chani asali réflexion na ndenge na pona kobatela ekolo esengeli nini pona ye amoni pona kobatela ekolo esengeli ozala tata na ozali congolais mama na ozali congolais baboyi motote babengani motote balobi bakata ba étranger mitute kasi eto mituna kotuna maboni boni bato bakosilika tokendaka na bampoto pona kozwaka mokanda pambezaka mwa pasi pona otambola mbala yambo soki osala oza en ordre te toyebi bandeko na biso ndenge banyokwama kasi pona nini mboka na biso tongi tosala ngo fulu yango la masolo na biso ekokota tokota ba mandataire babimi facha nomé ba mama ebele sali mwa polémique et bandeko misusu balobi mingi baza baluba kasi tolinga toyeba pona nini fachi azosala ba choix oyo bazo banza te tokanisaki mutu tela kochaye na place bo tomoni kaka mutu moko boyebi te na ngone kozabe masolo na biso mokolo papa Lievin to pesi mbote pe to ambi malamu mbote maman merci beaucoup papa Lievin oui makambo zo leka awa to banda na nomination hein pas de problème ba nomination ya ba mandataire oui mingi eza basi kasi bato bako bituna balobi ete basi yango pe baluba kasi monte ko sala penza moi bon ozomona ngana koloba boye mama peut-être bato bako comprendre ngai malamu te mais na kosala nyonso bato ba comprendre ngai province na province bazana na culture na bango bato na bato bazana ndenge ba papa na ba ancêtre na bango basalaka ndenge bakendake ndenge basalaka coutume na bango ozomona siko hein mais siko na ndenge ya Congo e banda na ndenge ezokende il faut totala na misu poto pesa peyano na makambo mosusu toloba pe vérité non po makambo pe se redresser koma na ndenge esengeli po neti to vivre pe ndenge bato nyonso bavivaka mboka mosusu po na kaya Congo mutu soka lobi ke bazo nommer bato kaka ya tribu moko bazo tribu luba bon mingi baza ba mama oui pas de problème parce que bato ba monaka tribu ba confondre nango na région province vous savez ce que hein province ya Kasai eza baluba kaka te na Kasai baluba baza ebele na Kasai bon on a tribu luba na Kasai batetela pe bazali na Kasai ba tribu mususu pe bazali mais batazolo bakaka non bazo nomé kaka bakasayen bazo nomé non bakasayen wana bazo bakaka baluba bazo non na Kasai eza ba province 5 mobimba si je me trompe pas et na kata Kasai bakasai wana occidental na oriental ba généraliser bango nyonso baluba kaka baluba te na Kasai baluba bazali batetela bazali ba tribu mususu basonge bazali oui exactement bakuba bazali eza ebele bango banso baza ba congolais ozomona mama ya liboso na to ba wana soki tokena ba mama soki okena ba mama pe tokena ngo président Félix Tshisekedi te mutu azotia bango eza nde azoservere na constitution ba loi ya mboka sur la parité biso tozalaki te eza basala yango kala depuis 2005 sur la parité mibeko
que basi il faut bazala boye hein mibali pe boye wana il faut to ça elango po na ndenge to zaka na classe basi mayele pe bazala rebelle hein au moins moi si premier de la classe mais ba mibali bazo kende ko ba 4e kuna. Mais sur la minute alors bazo mener na bas, Congo hein oui. ba prévient Même pe ce ko tali na ba classe à lelo kala zaki mibali mais na ba classe na école primaire so ko tali na ba secondaire en tout cas basi bazo dominer mingi na mayele tokende boye boye te mais wana eza réalité tokei wana yango te tokei mais nde sikoyo problème eza que bacondition condition esali ke batia mwasi mpo banda banque centrale ebanda mwasi nano adirija te. Deuxièmement bamoni ke banque centrale nde eza source makambo ebele ezongisi mboka na biso na nsima banani basalaki kuna mibali mpo na nini te lelo après avoir koétudie mingi makambo wana ke mibali basala kuna me basala mabe na mboka source nango banque centrale te cette fois-ci totia mwasi eza mabe te totala mpe basi bagere banque centrale mpo nanu bagere yango te totala gestion ya basi ozomona sikoyo eza ndenge nini par rapport à mibali baleka autant baéconomiste bajuriste banini mais ya mwasi nanu tomona te non comme mabe ya Congo ezali na côté gestion bato bazoloba mingi mibali kaka nde koma pa basi batonga mboka tomeka na basi yango mona président Félix pe azokende na modèle wana tomeka nanu pe tomeki mais nde esika moko oyo olobi ke mpo na nini bazochoisir kaka baluba na sens wana non eza kaka baluba te mais cette fois-ci na bacritère oyo bato bapesaki bacandidature bato bandondo bazalaki bakongo bazalaki katanga bazalaki bato nyonso bazalaki mais na bango nyonso moto aréunir critère wana ya moto asali na banque moko boya minene akende na baétape tel ekwei ke ezala madame Kabedi sikoyo président azongaka na nsima toke ezwaka moto bandundu mpo asala aza docteur na je ne sais pas hein aza professeur boye ou bien mais asala na banque te tokozwa ye te ozomona sikoyo tokende na bakongo mpe ndenge mono madame wana akokisaki critère wana esalaki bon totya ye kaka batie ye epe aza mwasi tomeka nano eza malamu eza mabe te bato oyo bazokanisa ke bazotya kaka bakasayen bazotya kaka bakasayenne bakotya kaka bato ya kasai obe baluba baza na tort bakozala mpe na raison parce que bazomona na mosika bazozala te na place oyo bazolamba baza na raison mpe epai mpo bayebi te baconseiller mpe bazalaka bato moko balola président mokonzi moko akoyeba likambo te mais baconseiller entourage na ye bakosala mpe baje mingi ezalaki na epoka Kondo Mobutu boye ou bien bato oyo baleki neti bakabila soki apesi yo ordonnance azosala yango tikoasa no batie kombo ya motu neti aza moto bandundu poste no batie neti moto est balobi président eza na erreur moko awa ya saisi pas remettre nani ordonnance to changer moke alors bake mpe bachange bayosi président bochange yango oui donné bazeli temps oyo président oyo alekaki kabila azoagite na kobima bamemili ye ordonnance tobongisi vous devez arranger ça ok ni idée eza susu te ke ezalaki bato bandundu wana ezalaki ale asigne na ye kosina asigne abimisika baswahili ebele président ya république azalaki na ye na makambo te mais baconseiller bato bazala pembeni bakosala makambo moko boye bazela chef na temps oyo aza président na mutu paya moko azoya baprésente ye ordonnance akosigne mpe balongoli yango bakoma bato batie mpe baluba ekomima nango batie mpe bakasaye nango mais en tout cas na côté président Félix ndenge alobaka ke tribalisme alingi yango te banda toyeba ye e na niveau ya famille politique e na niveau eza vraiment tribalisme elekaka liboso na ye te ayebi yango te bato bayebi ye bien bamonaka ye na télévision mais bato bayebi ye jamais de la vie akondima tribalisme epe akozala mpe na yango te ozomona mama donc balongola makanisi ke eza likanisi ya président ya république parce que aza mwana Kasai non ayebi makambo wana te asalaka yango mpe te mais ça peut arriver na pesi bene exemple ya baprésident eleki Mobutu na Kabila basalaka ye bongo mais na retard aya komona yango tokosenga na président ya république na temps wana comme baninga bakweyaki na piège wana cette fois-ci comme population zoloba loba mpona makambo wana atala yango bien ezala piège te oyo bandeko bakosala mpona ye mpo badiscrédite ye na niveau ya population mpo population alingi ye
Papa le 20, oui. Toko Tasiko na makambu, maman na likambu, o ekangi biso ba ata ba 3 mois ou 4 mois bandane de ko Noël Tchani ala kiti biso ke azaka ka mutamayele ya kosala ko critiquer te. Kasa sa mutamayele a koyela bino loko ko proposer bino ba o ba konima bandimi, ba o ba kolekebele eleki nango. Ayeli biso loi moko o ezo sala makelele belé. Na ebité o wi ko bisala bandi ko na loi ne lobini ba ko boma batu, ba ko bengana batu. To ba kosala nini pona moni bapandisango ebele oyo bazozanga na ba maîtrise ya koloba biloko mosusu bazoloba ezokamusa biso bapandisango biso toza bato moko oyo population akoki kokware na biso lelo tokomi kobangisa bato mpo soki tokomi kozwa baenveloppe ya bato mosusu mpona kodefendre babien ya bato moko boye me mpona Congo te mpona kobatela Congo te nayebi te mpona yo okoki koyamba ngo bon loi wana eza nango bien réfléchi to bana esika wana ya réflexion ndeko Noël Tchani asali réflexion na ye to benga ngone problématique à réfléchir à ke komona ba cause esali Congo kelelo yo mboka Congo minéré ba richesse nango nyonso ba paya basala ngo na ba poto ba voma na ba pays voisins ozomona siko ya biso moko ba pauvre à côté la kende ni to cause ba pays nyonso bazo décoller na développement biso ka tozo zonga sima 61 na to komi na âge à maturité wana soki tozalaki bato soki Congo ezalaki mutu 61 ans c'est un papa à cause na bana ebele bana bakoli pe mais tozalaki kaka neti na konguluma koluka nzete nino simba mire pa ite ndeko asali réflexion na modèle na ye na souci ya Congo na souci ya congolais amoni ke non tomeka na namoni ke peut-être cause nango ezake poste fonction ya président de la république alobi nationalité te. Nationalité est dans la constitution. Ce n'est pas une loi sur la nationalité. Les journalistes, ils se confondre. Ils kitatina, ils intellectuels, ils philosophes. Les grands responsables, ils kitatina débat à terrasser. Ce n'est pas une loi sur la nationalité. C'est une loi sur les fonctionnalités. Ou bien fonctionnalité. Tout bien ngata bongo po bayeba. Ils ont traité sur la fonction du chef de l'État. Mais confusion maman, c'est-à-dire que la loi là n'était pas que non bon, yoza congolais te retirer la nationalité. Non, la loi ne retire pas la nationalité de quelqu'un. Oh yo boye, ils appellent impersonnel. Et le bi comment ya mutute la loi wana. Et le bi boye que ma nationalité c'est na constitution article 10. La nationalité congolaise est exclusive. Wanande congolité. Maman, excusez-moi. Tout le bas pour bango bien. Batang article 10 de la constitution. Première phrase, c'est déjà congolité. Baboyi nationalité bazola et il continue. Ne peut pas être dans la nationalité congolaise parce qu'on a concurremment dans la nationalité Moussousou. Congolité yango wana. Na kata constitution de cette vote qui na référendum en 2005. Mais cardinal Mbongo amona ki yango te. Aloba kité et congolité ezala ki wana. Donc la loi Oyo Tchani ezala ngo congolité était mais ezande réflexion na ye amoni ke non parmi les causes Oyo ke Congo ezonga sima richesse à Congo ezala pona batu mosusu biso ba pauvre Congo est se développé non peut-être l'une des causes est la fonction du président de la République. Ça n'a rien à voir avec les personnes, ça n'a rien à voir avec la nationalité d'une personne qui va retirer à sa sous nationalité ou à sa métier noir ou métier blanc, non. Rien du tout. Les étrangers n'existent pas, ce sont nos... Maman, ce sont nos frères congolais. Non. Maman, quand on a le bibo que cardinal Lazare, papa spirituel, na biso, père spirituel, na biso, na sepela qui na position na yazwaki. Non, alors qui au nom de la SEMCO, je l'avais suivi. Au nom de la SEMCO, au nom de tous les évêques. On est un parti politique. Non, on a commis militant d'un parti politique. Puis a commis qu'on défendre candidat et parti na bango. Là qui est évêque, parce que dans cette église, ils sont protestants, kimbangistes. Banan baken rappelle une invitation pe mais ba catholique yo so baza majorité na kata église catholique baza batu na parti na bango
ozomona siko yo en tant que chef spirituel mokambi monene bongo opesa position ya parti politique non. C'est-à-dire que la position na Alobaki a compris bien tes interventions. Et je ne sais pas, puisque Azaki a raison, il y a lucre. Je ne crois. Peut-être il y avait un intérêt derrière ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'un grand monsieur, un grand philosophe, intelligent, peut-être on peut corrompre sa conscience. Je ne crois pas. Ça fait la honte de la RDC. Maman, je continue. La loi là, ce qu'il a fait comme déclaration, ils ont malamuté, ils ont exclu Batou. Nandenge ke yende azotia moto nakata Congo pour nini corruption en conscience et je ne sais pas, j'imagine par rapport à langage naie tonalité nango prise de position naie c'est comme si il a été corrompu ou que sa conscience a été corrompue. C'est pas bon, c'est pas bon. Nandenge nini il a fallu qu'on analyse loi wana proposition de loi, ils appellent loi ils appellent proposition de loi et le biboyeke Mouto yako comme chef de l'État na Congo, il faut azala des pères et des mères congolais. On n'exclut personne. On ne retire personne de la nationalité. Donc, nous avons au Congo, aza congolais. Mais seulement, oza congolais, oui. Mais na poste de président de la République, yote. Yoko comme on a été. Je donne un exemple. Cardinal, notre éminence, Azala qui est informé. Ce qui est une ambassade de Belgique qui est tout. Structure Mogo Ezakuna est déclarée comme Belge. Ce sont de nos frères congolais ici, Bambeti Blanc. Papa na bango baza Belge. Ba kene ko tungisa ambassade de Belgique na Belgique pona nini? Baza ba congolais. Mais ndenge ni bazo linga ba koma ba Belge. Nini sala ka bango ba kene ambassade de Belgique ko tungisa Belgique. Papa na biso baza ba Belge, il faut doser la Belge ba reconnaître biso comme ba Belge. Donc c'est comme cela que il faut mettre la confiance à Congo, base à Congolais. C'est comme cela que même Moninga a raison. Comment ils ont Congolais? Au vendu pendant beaucoup d'années, tous ces bandits que tu as biso. On le bazar de Konabino, biso depuis que vous avez Konabiso. Mais n'est-ce pas que Luka, comme Belge. Papa Nanga est Belge, c'est-à-dire quelque part, vous avez posé à Congo, au Linga Congo, pour n'avoir intérêt à eux. Non. Cardinal, il fallait s'informer de Makambu et belé dans Mboka Oyo. Et ils ont battu dans le gouvernement Oyo. La famille n'a pas restreinte, la famille élargie, la famille étendue, basée en Rwanda. Papa, maman, grand frère, noko nae, basé en Rwanda, na Uganda. Mais bazawa, basé dans le gouvernement, basé dans l'administration, basé ba Rwandais, mais mi pesa ba combo, ba nationalité na bango congolaise. Du fait d'avoir seulement à recevoir carte de lecteurs. Est-ce que vraiment Cardinal Kopé ça une déclaration position en dengue wana? Non. Ils ont madame pris des positions wana. Et d'ailleurs, ils ont qu'un autre groupe moko. Il y a des métis noirs, mais seulement les métis blancs. Pourquoi? Mais puis ce Congolais total à l'opposition wana. Il y a pas pembe ya lobby en sepeli na loi wana ye aza metika sa sepeli na beti maboko pona ekolo na biso po ete ebatela mamala mo sengeli bato nyonso bamanda ko kamba ebonga wana bazala be ba papa na bango aza congolais mama na ye aza muta pembe a sepeli ki na oui bon ngana lobi boyeke ezoke na groupe politique moko nete ensemble oya ndeko Moïse Katumbi tolo ba komo na ye kaka likambote mais okomona ke pona nini na landaki fait pour passer ndeko Olivier Kamitato na ebite soko yoka kiye yepe azui à prendre des positions. Pourquoi cette loi là eza mabe nana yebisi Olivier Kamitato ke aza moto ya pembe biso na Congo to ke aza congolais de père et de mère lelo ya komi koloba ke ngai loi wana pona nini nana yebisi ye ke aza moto ya pembe nana yebisi ke aza étranger aussi longtemps na mboko na bango na masi va yebi ke aza congolais de père et de mère. Kaka ndenge azokomi tout na bongo a tout la Moïse la vérité bata na miso ndeko na ngai est-ce que c'est vrai aux congolais po ngai awa tala naza poso pembe mais papa na ngai mwindu mama na ngai mwindu to sala ndenge nini ozomona siko ya donc babiloko wana azo se révéler et d'ailleurs plus bazolo makambo yo plus bazomona ba congolais que baza bandeko na biso te baza ba produit moko ya infidélité tantôt baza ba produit moko ya ba kamikaze ya mariage parce que produit moko ya babiloko moko
c'est trop sale. Comment tu as eu cette couleur-là des pères et des mères? Aux autres qui ont dengue, nini, ils ont nos victimes. Il y a peau, il y a race. Mais puis sur le race, qui est pas encore le président de la République, il faut race noire. Non, on a exclusion. Ce qui loi il y a un négociateur qui non ne peut devenir président de la République à l'heure de ce que mouton a une peau noire. Wanande bata peau blanche, balima non, t'as pas exclure biso. Mais étant li race étant li nationalité à moutoute que on soit italien à watete. Tous la recensement de est-ce qu'on a des recensements à Yako Kabola biso. Recensement est ça pour nous nani aza congolais et nani aza congolais te. Recensement est appelé les sous botangi ba congolais nyon sotoza combien. Poto be sansu mbongo te na enrôlement. Ozomona siko recensement pe bolam nango ezake yango nde ko sala biso développement. Poto tangi ba tout oyeba ko kabolanda mundambu pona oyo tozozwa. Ozomona siko recensement pe ezape instrument munene pe ya sécurité. Po ba agent recenseur baza partout ba koyeba assassin criminel avant na wapi asala musala nini akena wapi ba congolais. Ozomona siko ezana ba rôle belé recensement en dehors ya makambo ya ba élection. Mais moi na web so que loi Tchani proposition plutôt de loi Tchani, ils ont touché nango et t'as l'écoute ma nationalité. Mais bateau comme ça on est pas envenimé ango, batiango on dirait que les nationalités ça n'a rien à voir avec la nationalité même la congolité wana bazoloba. La congolité a été scellée en 2005 dans le référendum. La nationalité congolaise est exclusive et ne peut être quoi ça. On peut pas prendre la nationalité congolaise avec concurrence quoi, hein? Et la nationalité congolaise est jalouse. Que par contre, aux la Belge, aux au Congo. La nationalité congolaise, non. Ils ont la constitution dans l'article 10 de la constitution. Bah, tant bien. Mais la loi Tchani aujourd'hui, la proposition de loi Tchani aujourd'hui, ils ont la nationalité, mais ils ont la fonction, il y a chef de l'État, après avoir étudié Congo. Est-ce que Congo, est-ce que, peut-être les problèmes, solution c'est tiré dans poste, il y a fonction, il y a président de la République. Verrions ce poste ici. Maman n'a aucun raison de l'église catholique congolité ezalaki. Ambongo cardinal Nabiso excellence ayebi yango. Ba belge bayaki mindele na ba congrégation na ba religion. Ba occupaki ba congrégation nyonso na ba église nyonso mindele ya belge. Mais à un moment donné, ba tout monde ba kepe poto ba tangi na ba séminaire ba grand séminaire ba komi batu ba miyebi. Non, ba lobaki nini? Que biso pe to sala nini toko diriger. Ba sala ba mouvement oyo démocratique na époque wana, ba bi non. Et comme ba vote, be mindele wani ko zonga na bango sima. Na ba congrégation ba religieuse oyo ezali. Ba mindele bazaki liboso bazo nginda kuna, bazo menacer ba ndeko biso ba congolais, mais ba tangi ba komi na position, ba komi yeba. Ba bi non, biso pe to diriger te, ba tshebe élection. Ba tu mindele ba komi ko bima susu te. Ba zongi na mboka na bango, au moins ba congrégation ebele ba mindele ba komi ba tu mwindu. Wana congolité. Mais ce qui est pour la gestion, pour me sentir que je suis capable maintenant, je peux me diriger. Mais ils ont un cas où c'est différent. Ils ont un cas où c'est-à-dire que la Congolais na ba spéculation à pamba sur la nationalité congolité. Oh ils ont fonctionnalité. C'est-à-dire que on va verrouiller la constitution par rapport à la fonction, il y a président de la République. Ça n'a rien à voir avec la nationalité d'une personne. On ne retire pas la nationalité de qui que ce soit. Attirer une nationalité et d'ailleurs, n'a pas que baza congolais. N'a pas que tout baza congolais. Yemoko. Bon, mais quand on a tous les témoins moko net honorable Tambwe Mwamba. Donc tout na na malembe. Honorable Tambwe Mwamba. Yebisa biso le kamano ba kuna mikolo wana. Est-ce que aza grec, italien ou quoi? Tu as des preuves. Mais ce que bimisi. Où est le problème? Et de deux. Non, alobango bien tiens. Bon, oui. Mais il y a comme cela au Congo. Congolais nyonso lelo ayebi mutu nyonso. Bango bazo comprendre te que ba Congolais ayebi bango. Maele o basala ki na époque ya occupation ya AFDL o ba changer ki comme occupation. Basala ike ba o nyonso bazana double nationalité. Ba o nyonso bazala ki na 100% étranger. Ba koma ki ba autorité morale. Ba salama ele moko boyeke ndenge ni toko diriger Congo bazana ba bololé.
ba intellectuel na bango ba élite na bango baza ba bololé ba ma élite ba diplôme on a le kuta baza na ba sombaka baza ma élite ba réfléchissaka jusqu'au bout ba congolais yo comme ça na mbongo benda ba intellectuel congolais nyonso sur la plateforme comme yo les étrangers ba ko légaliser yo tu vois ça là ba ko pesa nationalité congolais ba ko za dutu te po yo nde ozopesa bango mbongo asali plateforme na ye abendi ba congolais nyonso ba intellectuel ba province nyonso ba leader azopesa bango mbongo azosoma conscience na bango pour un seul objectif comme président de la République mais aza étranger. C'est comme Bob Denard pouvait faire ça ici s'il existe encore. C'est comme un Français pouvait faire ça ici. Ndeni biso congolais to landa batu pona mbongo ba corrompre conscience na biso ata aza étranger mais mbongo na ye to komisa ye normalement ba journaliste belé hein pona mbongo moto funda ya pesa ye wana zokende na ye musala ezate mais côté ka conscience na yote nyonso ko sala mais so ba corrompre conscience na ye si un homme mort debout un mort vivant. On ne peut pas corrompre la conscience de quelqu'un. Jamais. Et c'est comme ça que Moïse Katumbi wana bazolo baloba. L'ex-président Kabila azolo baloba. Tu vois ça na? Azaki na courage wana. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire 3 mois au pouvoir. Kabila Joseph. Mais par rapport à cette politique là, il y a combien de Congolais ba bololé ba élite. Oyo bazo kende na mbongo na ba pouvoir ba pesa bango ba landa ba komisa mutu oyo même si il n'est pas congolais. Tu vois ça, non? C'est une erreur grave, monumentale et historique en RDC. Et nous avons compris tout cela. Ndeko Tchani a raison. On va verrouiller cette loi-là, la constitution, l'article là. C'est fini, terminé. Ne peut devenir président de la République que quelqu'un qui est né de père et de mère congolais. Et ton commissaire. Comme la souka ma solo na biso papa li fait moi le loba mukei pamba te ngonga parce que comme le oxa biso moi bidel bon le loba mukei to loba boyeke to ça ba congolais mais congolais nyonso azana mouvement na e parti politique na azaka nango na parti politique ezanga pe na parti politique na ngai comme nango IDPS mais en tout cas azolo bana komba IDPS mais nous en tant que réflexion, analyste politique comme tout intellectuel. C'est-à-dire que dans le pouvoir, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à gaspiller le pouvoir. C'est comme on dirait à quelqu'un, il gaspille l'argent. Gaspiller l'argent, comment on peut gaspiller l'argent? Comment on peut gaspiller le pouvoir? Nous n'avons pas droit à gaspiller le pouvoir de l'UDPS. Nous n'avons pas droit à ça parce que ça risque un jour de taper Bisso. Nous n'avons pas droit à l'erreur de gaspiller le pouvoir. Il y a IDPS. Oh, il y a Zui. Nous avons pris, il y a difficulté, il y a souffrance et il y a maquina, il y a combattant. Et nous avons rappelé que Bisso est parti que Babo sénateur Bolingo, il y a des combattants. Donc, il y a une marche Bisso Nyonso. Secrétaire général Azalakite. Adjoint Azalaki national, national, tête national, Bazalakite. Manteka moko to sombi, gazeye, biso nyonso to pangusi yango. Manteka moko, biso nyonso ba combattant to pangusi yango. Totala kite mokonzi. Ma gazeye, mai moko opi. Biso nyonso to meli yango ko sa tenir compte microbe na ya corona heureusement Azalakite. Biso nyonso to pangusi yango. Bolingi wana eke wapi? Question na nga yango wana. Bolingo wana eke wapi lelo tozongela bolingo wana soki te ekoya ko attraper biso lisusu totika bandeko na biso na famille bao basekaki biso bazala bandako bazela mbongo na biso bazela oyo tokendaki tonyokolamaki na yango bazala raison na bango topesi bango mama topesi bango vraiment to gaspiller pouvoir te. Deuxièmement, en gaspillant le pouvoir donc on peut savoir qu'on a monté à mérité yango te. Et puis lobby comme on mérité yango te comme candidat na biso na CEP pour azana moi mbongo combattant azana mbongo te lobby kuna abimi candidat et IDPS peut abimi ake na terrain comme ça la campagne est-ce qu'a kozwa bon ce qui a kozwa ils ont réponse na yo so kozwa te ils ont réponse ya ba combattant mais tout ça attention to gaspiller pouvoir te mais biso ba combattant tozana biso ba combattant il y a UDPS na mutu na biso papa na biso nde Félix Antoine Tshisekedi
ye wana mokonzi ya UDPS oyo topotaki na congrès biso totalela kaka ye mutu mosusu te o base eza ya ye o base ekosala boye mpona mutu te te base eza ya Félix Tshisekedi ye autorité morale. Papa, il y avait un numéro dans le téléphone, ceux qui vous ont avancé dans le bon, pour nous comment biso, Bogobenga na plus de 143, 81, 43, 78, 78, 2, sur un accord bandela, plus de 143, 81, 43, 78, 78, 2, et que Bogomon a kuna na WhatsApp ou soit na appel na osepela mingi na lobby, mais ça m'a kanisi nangai. Ils ont makasi ya UDPS te, ils ont makasi ya nini te, ils ont makasi ya mutu te, mutu pe atina dans toute responsabilité na zoloba. So ina luma be, ali misingai. So ina luma la mais c'est plus ba to sepela, ba sepena bango, mais na nyonso na lobby. Nga na zo soutenir na se ba congolais to soutenir loi Tchani. Pe et kalamingi te. Congo ekozala sauvé. Et to bimi na libule comme ko zipama, to comme ko bima. To pesa confiance mo Kozamboka yende. Akosi sabiso pe akomisa biso na niveau yo biso to lingaka to vivre le peuple nyonso na monde kuna na mindele biso to kuma pe bongo en tout cas na sepeli mingi mama to ko senga na télévision na biso tindika vraiment botala ngo mingi pe mata ekola chaque jour et puis bon ba vérité so ko ndango bo s'abonner massivement pour que bon ba vérité biso ba to lingaka kuna bokoyoka ba information et belé en tout cas na pe bino mbote bona Toton de boton du papa Liévin, natoni bino boton di bino nyonso bozui libaku ya kolanda ngai wa bino bande tisuka. Na pesi maton de mingi na rifa ki sombe papi keli bango de bazali sia chaîne basala ka ete bilili to ba message to makambo e komela bino e pa yo bozwami. Toton di bino nyonso boton di poto kuta na mbarasima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimba yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo te kama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.